Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut Naba fidèle Nyonso ya Congo Check Check TV avec votre humble servante Darling Love la Canona. Bambote partout place Bozomi la Canona binoye yo na profité na pesambote na boss ya chaîne oyo papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa pourquoi pas na honorable Papinzi la honorable na France bambote na vraiment belé Jos Junga otete la Kema Fumbe bambote na vraiment belé toujours dans le love na émission na vous avez droit de savoir bozalaka na droit koyeba oui to pesa rapo bino boyeba bozana droit ya koyeba lelo na vous avez droit de savoir vraiment ezalaka bien tango ezalaka par exemple Dodé Mavumi sa Jean Pedro Azobalana na Clarisse Plasma Dodé fois ça l'effort ya koyeba bandeko ya mibali oyo Clarisse Plasma zana bango à part 5 bandeko mibalo Clarisse Plasma zana ngo na famille ndenge zaka munene il faut yeba bana papa kulutu ya mibali baza bana papa leki ya mibali baza et ça la vraiment bien pour erreur ya kokoma te pourquoi Darling alobi bongo apesi exemple wana liso na biso za boyeza na ndeko mwasi bakutana na mobali na ye na poto kokuta bakutana na mobali na poto bavanda ka couple ya mamba zaka bien baza kimia baboti bana mibale mais koko matin moko boyende ko mwasi a proposer mobali na bino naza na mwana mama kulutu nanga na Afrique en tout cas mama kulutu nanga na botaka mwana moko wana na vie mobali pa lobi bon est-ce que na mariage ne peut ba lingana ki na poto abaye ko ya ko bala na ana kin na Afrique po bango nyonso baza mobile aza congolais moi ça za congolaise ba ko bana na Afrique mobile atuni est-ce que na mariage za non erwana ya za ki na ba voyage kaka ne ko ba kendaka ko luka mais asale quitter azui photo ala kisi ndeko la biso mobile abi non moi na mama kulutu nanga yeyo mama kulutu nanga na kufa vraiment mama kulutu nanga ndem tabokola mama na ngai mama kulutu abandi ko lobaka babi mama kulutu mobala bisko parla ndengo zoloba olingi na sala ndeti nini ono na moni azo souffrir makasi na lingo benga ye aya to fanda na awa tinza makosunga ye akende okende ko la biso ya mwasi mayele mabe mwana mobali oyo atika na Afrique avant aya poto poko ya na ye poto après une année de bayo kuta na papa na biso wana to beza vraiment na écart mingité ne za ba promesse kaka ozala mobile na kin famille na yo babundi ndenge mama kapinga za babundi atini Darling na poto Darling boye papa mokonza na kin alaki papa mokonde na kebo na robosa na yo te boye ndeko mwasi pena magatu abala na kin ndeko mobile ndenge ko bala na ana kin achaka ka mwa mobile wana na tante que un jour ngana robengisa ko na poto lokola paza mutu oyo soka lobi maloba na ye esanvola kate alingaka kosalela maloba na ye a mobali na ye pe andimi bazui pe babandi ba démarche papa na propre mbongo mobali s'il vous plaît ndeko mwasi attend 1 centime ekoti na mbongo wana te wana mobali abi Darling na bandi na nyonso na ndeko mobali wana ayeko ya ayeko ya bon et comment emsunga na bimalanga 4 heures na ke kayu mais vraiment nanu te ninge zalaka mwasi nanga zo solo na ba famille na ye omona ke a passé nani ne mwana mama kulutu na wana téléphone non zo so na kingani bo nanu vraiment salama te bon notre trouve nanga pesa normal emsu peut-être au solo kota famille ya papa na ye o aza kota famille mama na ye bon nazaki pe na ba arrière pensée te ya ko raisonner que emsu moi ça zo ko sanga non mais jour mususu ndenge zalaka na bimi na bosanki so eloko ni na ye kozonga na ye kokuta mwasi na nga na mwana mama kulutu na ye azoloba na likolo ya mbetu bolingo tolo ba démarche nyonso o nga na salisa ya kobengisa mwana mobali na poto bandeko balandi ezali nde na bengisi mbanda mwasi alobi na ngai alobi yo kutane tokutane na poto tokabwanela na poto yo loba na ngai aza mobali na ngai na Afrique na tolakana na mambo ebele yo ebi ba pasi yo nga tolekana na mobali na soko moni moye te yo nde bima na ndako kende tikela nga ndako eza ya nga na bana na ngai
yango tozo sala analyse ensemble mais titima na sima caméra soko ko fongola balandino so ya Congo Check TV ba mona ba invité nango na zana bango lelo na plateau to na bango analyse ensemble pourquoi babiloko boezo koma na ba couple est-ce que soko yebi au voyageur o tika mutu na mo bena kini mi pesa makanisi na mabanzo epa inaye ko kanga mutema ko lukate o sala relation moko boye. Après, oya kozonga la sous mobile, on a pas pensé de mobile, il passe. Na ko banana Gauthier pour moi mobile na plateau. Bonsoir ya Gauthier. Bonsoir la canon. Mon nom ya Liboso, na ba fan tout bazolanda. Mbote na bino banso bozolanda biso na bi ke komona ngai, komona la canon, komona do la douce, eza déjà sengo po na bino. Vraiment mukili to sepeli kozala na bino, mais mona ngai Liboso zaka ke ndenge nazoloba na olela mikolo pona bolingo. Ah bolingo azu avocat ngabna na komina nga avocat bolingo. Merci beaucoup. Il faut peut-être accueillir de la douceur. Bonsoir. Bonsoir la canona. Mon nom est Liboso, na ba fan tout bazolanda. Mon nom est Liboso, na pesi balandino c'est Check TV Congo, ba bisou ya ebele. Na pesi susu mbote nanga na mon boss papa Sibu Mutombo et puis na grande dame la femme en fossette, cœur sensible ya bambote ya ebele. Merci beaucoup de la douceur. Nazongela ya Gauthier, j'espère Rolandi li solo na biso bien yande ko mobali bazaki na mwasi na ye bakutaneli na poto. Kokuta bakuta na poto mobali alobi ke non fona bala yo ko bala yo balongwe poto ba ye ko bana na Afrika ka ndenge zalaka. Mais yo ko matamo bwende ko mosa bino nazana mwana mama kulutu nanga moko boye asufaka na kini boye mbali pe aboye kite tellement zaki na bolingwa mwasi na ye. A trouva ki ngoza normal. Magatu ndeko ngotongo mobali ngwa yakiki na mona yete. Mais quoi arriver à zonga mukolo mususu abimi après abosana ki moi eloko ka ndenge zalaka azonga bayo kuta mwasi na ye na mutu na ndeko na ye oyo ya loba petite frère na ye wana ndenge loba akuti bango likola mbeto. Analyse d'abord epai na en tant que mobali eloko bongo ekomi po mwasi azoloba ke bima otikela nganda kuna ngeza ya ngai na banana. Te ndeko mobali eza pasi eza vraiment pasi asali ne pe mabete parce que baloba na biso soko bali mwasi o bali pe famille mwasi ti donc eza normal naturel que asunga asali sa famille mwasi mais mwasi kane na otuna kaka mobali wana sali onini vraiment mobali asali onini a honorer yo bien que beaucoup tane na poto a honorer yo a bali yo bokomi tina bana est-ce que mwasi ona kanisi bana wana super mbalana na oya balingane na bango pour l'attendant ndenga yaki koya poto après inaninde atombe na libakwa papa na biso mais ya zaki na mobile ne na Afrique mais mobile wana oyebi ba jara mibalit azoye ba msu peut-être moi si azana mobile mais azo convaincre yé pas ala kaka peut-être zaki papa na biso mi chaki bonga mi yeba kike moi si pas kokoza na mobile ne na Afrique. Ça c'est une erreur de forcer l'amour ce qui est vraiment tout parti na bongo peut-être moi c'est ça qui peut vérité que nazana mutu nanga moko na Afrique bona bote africain wana aya s'imaginer déjà ka oya ka a forcer ti abali mwasi na ye ozomona bolingo ba forçaka ezalaka na ba conséquences après et ça suivra toujours na ba conséquences moko boye o elelisaka biso kaka o sala biso ka passe mais quoi qu'il en soit le kola possible balanaki premier peso zala tozo ba bolingo zanini sans sa bolingo ezanini c'est que le soki na koti bolingo ko na koti na boîte mboka boîte kei mboko skeli na sima skeli na sima boîte zo kende sko vers liboso na kozwande batu na nzela na komoke na bango ozo comprendre bolingo za bongo donc o na sina bali baninga inga na sina bali nga fona tika et puis neti ngai boy nga pena munaki ke mwasi na nga na kuna sa bali nga na bosani yo pe mingezo ya parce que mibala lelo ba koma olinga basi ye azotala kaka relation bazana ye na mwasi mazotala te azana tina te na ye ba kingani na ye ba cousin na ye ba cousine ka ndenge zala ngo mona ke peut-être ba erreur rezo koma yango pe nga na ye la te na banena ko ba ke na bali famille ya mwasi na bali mwasi na bali pe famille na et na nga pe na développer aspect wana déjà mon mbala na za déjà na ba 30 35 ans 40 ans peut-être mwasi na nga et puis azoloba mona ya mama kulutu mbongo boy ndeko no kutu directeur ya abimina le tinde to baka musopo ya mama na binote menga na linga ko vérifier ngai na ko vérifier na ba cousin wana eza ndenge ni na ko benga po fait ndenge na bali mwasi wana naza po nini obengi si ba leki no direct to ba na kini mbala moko sauter na cousin mais manga déjà na réflexion
neti ngai nako s'assurer nako benga leki no moka mobali netolo baka même na bolingo confiance de exclut contrôle te il faut tout se contrôler ka tout ça la garde fou mo bopo muninga bi kel tukanga ba contrôlanga neti ngani na za bonabi ke metis nora contrôlanga. Merci beaucoup Yagote na kozongela yo parce que ozayo moko te na plateau tozana de la douceur en tant que moi si parce que loko esalami eza ba jeune couple baza presque génération moko na biso ezate ke baza ba mama mibimba po ba wumeli pété na mariage baza pas même na 10 ans ya mariage mais talasko yo ça non analyse en tant que moi si otika mobali na lingi yo jouer rôle wana otika mobali mo boena king OK na poto obalani na mobali mais aussi que si sous-souté o tché ya talibanda ndako te mo bengisi kana même ndako ya mobali wa bala yo wana vraiment yo kango yo na ye likolo mbete donc oh vraiment balobakana baluba wana eza boulogie kota la boé quand déjà le but papa Gauthier business tant que déjà si na s'engager na mobile on a monique non yenda kokia honorenga pourquoi pas mobile au Afrique wana balakio pourquoi pas parce que tout le monde rappelle moi c'est en Afrique mobile a bali et puis bah c'est ba démarche baké mais tant que yo ndimi mobile aya abala yo puis par après au betailler loko wana donc wana vraiment eza boulogie donc aza moi si ma bé donc azwaki mwana mobala batlokwa esclave na ye abengsela ye mukala na ye na Congo a po akende kuna donc eza vraiment boulogie et puis mobali dans la vie faut qu'on sage donc quand on est à Gauthier lobby il faut qu'on vérifie aka na famille bozan ba cousin donc tant que déjà so bali moi so za déjà si déjà na bande comme tout solaka ko za peta photo darling etala na photo oyo Christelle ta na photo oyo eza cousin na bino réellement autoté tu peux pas emporter na bolingo na makambo monique eza louche un cousin na kati ona noté au balani na papa bobalani déjà est-ce que sur le bino likambo mombo est-ce que vous allez toujours na badoute na aya présenter au film moko boye par exemple a ebisi OK non on ninga za boza cousine nanga tant to balana ki yazaki tazaki libanda mboka est-ce que vous en a badoute maman la confiance n'exclut pas le contrôle donc c'est pas dit comme au balanga je peux pas te contrôler donc j'ai tous les droits ya ko contrôler ya ko yeba source mto memi azanan ce qui pas dans la monique non au pesinga rapport des abontés je peux checker d'autres personnes donc l'homme qui a suivi donc il fallait à la lucide à meka checker donc quand on pourquoi pas ben ça qui balé qui na le but il y a Gauthier business mais ben si un cousin donc ce n'est pas normal c'est normal et ça normalité parce que moi soit au monique non moi soit na jouer na kati to ça analyse malem même so ko la maman no abotio asalela bolamu makasite mais maman kutu no asalela bolamu 100% ko leka maman na yo peut-être ba bien fait wana ndé mobile raisonner ki ke akoka pe ko za na ba doute te alors que peut-être ne moi si na zo lobela ba bien fait ya maman kulutu ne malgré tout azali sou na bon moité est-ce que mobile akoki ko douter pour na salela surtout que azomona moi ba moyen ako douter pour na salela ndeko ya moi si na ye de marche pas ya na poto balobaka l'homme prudent voit le mal de loin tant que mobile a lobby ça c'est mon cousin il fallait mobile à vérifier il fallait pas akende si vite à cela directement ba démarche il fallait à tout na pourquoi quand oponi cousin on peut aussi aider quelqu'un au tinde lembongo et puis à sa sortie pas eu vu que le kabato nani bato ba se retrouver na poto il fallait pas mobile à se laisser faire na sentiment moi sinanga lobby il fallait mobile à la sage aye ba comment comme la dossier il fallait pas qu'il ne si vite à ben ça directement mobile wana au moment où moi si azu ata 1 centime te mobalanga nazo bimaka na yeso ki 4 heures azonga soki 22 heures alembi alembongo wana seleli yango mukala ya mwasi na dans eza boulogie ce n'est pas normal il fallait mobali azala prudent il fallait pas se laisser faire na eloko na donc na sepelité na eloko moi mwasi wana c'est donc eza kate mais la faute est aussi à l'homme parce que mobali il fallait à vérifier on a des cousins des cousines attendre ko la mwasi na ye Liliane Munda telanga na photo oyo oyebi elongi on a famille na bino cousin on a yebi été il fallait pas donc kozwa mutu kolongole na Congo comme maye na poto c'est pas une chose facile hein donc mobile il fallait pas à ça la bakam na sentiment quelque chose lingi moi sinayo la confiance n'exclut pas le contrôle c'est ça. Merci beaucoup de la douceur il y a Gauthier business Olandi ndenge de la douceur à sali analyse selon ye en tant que moi si alobi mobile inde azana faute parce que azwa ki ton ya ko vérifier te ayeba si c'est vrai
que si c'est vrai que ndeko mwasi mobali oyo azobengisa na Afrique, mobali oyo azobengisa na Afrique, nde aza ndeko na ye ya mwasi propre. Mais nga nazoka moi nakoluka un peu na contredire de la douceur ya Gauthier Kande ozana mama na biso Glody Luka la métisse noire ndenge ozana ye wana a présenter au mutu moko boye. Est-ce que ozala vraiment na ba doute que emso ko biso pe non jour alibala ndembule betaka bongo Darling ayaka te msupe cousin wana peut-être pe ayaka te pona ka raison ya mbula wana te ezana tokena ba voler nyoso mi balete tokutene na nzela me présente que bon voilà ça c'est mon cousin le jour du mariage azala kite pona mbula po biso mbula mbula no ka ke ya mbure mo mke normal wana cousin boni normal mais oui comme bena ke toza place moko boye leki na ye net yo bed nenga zali wana nanu kutu ayete obed cousin obazane ndako moko na koyeba bango me obed nanu ayete yolo balanga ke non cousin moko boye mama kulutu moko boye asala ke mingi yango na préférer nanu cousin wana ya te en tout cas ngai na lo baté pona na télévision na mail o yanga na vérifier parce que tu déjà si bo balani alliance munene bonde ya Gauthier zaboye vérifier na ko ezali comme la cousin te ah bah ma solo to ke moi trop ba cousin ba ni ça manque confiance papa. Maman, la canon, nazana moi bazou alanga moko ya ya mikete zou apene ya sérieux. Na mna bazou moko boye na ko partager moi sina na mutude. Oyo na yebite ngana ko ayebi yango tala po Glody azate. Ayebi soke mutu na jeté. Ye ngana la ndaka na tunaka. Mais maman voyez na mutu na 5-10 minutes solongo ya ni. Na yebi eta sikoto ya nanu naka oyo ndeko mwasi nda yebisi papa na biso soko moni moyen te parce que mobala abi nanga da ndenge za boye omoni mutu soko kanyeli kama sanzi penage mobali nanga ndako kanyinga likamde nga nazana papa mokonzi boye papa mokonza kanyinga yego to yebi ngato yebi na ko koma ndenge ni malobi mwasi azala normal apesi ye réponse abi marambo omonya soko moni okokite okangi biloko noke ndako eza yanga na bana na ngai okoko kende par là n'habite ya Gauthier soko ki kolobani c'est-à-dire que moi si on moni moi to personne mbala lokola ko moneti Pierre moi sur lokola Marie donc Marie azala jamais na bolingo ya Pierre donc na motema ya Pierre na motema ya Marie Pierre akota ata eteni muke boete pour ceux qui Pierre akota ata eteni muke ne fils que bolingo wana linga ke sala musala kokota te ndingo zolo bela na ya Gauthier par rapport on dirait ezake kokota te na bolingo on dirait que mon bazaki trop pressé ya kobala na imsu bolingo na ne mivandela ki na mutema te ponga na za expérience te yo déjà so bali oleki na beta wana nyonso po bo comme niveau ya kobala na mutu c'est que bolingo faut kota na mutema ponga na mona pe mbali bolingani lelo après une semaine bo balani mona pe ba couple ane ke liboso siko façon yo ndingo zolo bela ke bolingo ekoti te bolingo ekota ki te c'est que ba balana ki na kolo batongo nde sali ke makambo nyonso e arrivé omoni bale passé musu tozaza on ba via wa bon ngana na ko bete ba masolo te parce qu'il y a déjà basi ba clôturer mais tolo beka le solo na sens que ba bolingo moko boele kaka le kaka okokutana mutu wana nzela bo pese na mino ba bonjour mais loko moko boye sala kaka et loko moko jouera kaka te seconde et jouera kaka yango na partie ne loko donc tellement moi ça zala qui sèche na réponse na ye azala qui tranchante yango na mi lobeli alinga jamais Pierre alinga jamais Pierre a escroqué de Pierre et puis c'est une sorcière alinga ki kaka bala na ye rapidement poza moyen robenga copain na ye mukanda lokola papa batakute papa ba déjà na mukanda na ye a profiter kaka zo mukanda pour le quoi ça joue mukanda a pas ça bali bana ça boti pe bana mbongo ya affaire sociale babenga affaire sociale soki nini sociale baba ya bana komine ko zwango abimine masalade do alinga ne jamais Pierre donc mo bolingone yango wana ndesko yango abi na mona binu bale yokutu kene na bolingo na ngande yeyo mais c'est une sorcière baninga basela kata semblant lokola sali semblant te abimisi pena ki ndokine na moyi makasi c'est vraiment grave do yango no baka na Pierre en tout cas bosanaï alinga conseil ni no go pesa parce que to chité déjà conseil ni go pesa na ndeko na mobali oza mona poto donc kutumisama na omingite nzamba kosungo kaka retrouver moi si penza onzambe la chair de ta chair l'os de tes os onzamba komisaki pona bien que oko souffrir bosana moi si wana vraiment bosana mais bana na yo
Nzamba Soumaka au continue à prendre bango en charge la passion alimentaire quand ndenge zalaka mais moi si wana nde balaka soki mbwa na yo asuyo comme ça imbo ya zamba comme ça pena mbo ya zamba. Merci beaucoup ya Gauthier bambote no rapidement tozoka bana déjà mbote nanga kaka na couple Zagor Lutadiambu Zagor ya maman Charlène Ndala na pesi mbote na couple ya Anika Choko na papa Godé na France na pesi mbote na maman Bokilo Adrienne Nongi maman na Pauline na Bruxelles et puis na pesi mbote na la force de ma jeunesse ma fille Dorea Masingeide Kasongo Ndoya maman. Porte-toi bien, papa t'aime beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, ya Gauthier Business. J'espère que vous ya Gauthier Business. Pesi conseil na ye, pe à lobby azaki clair abin de komobali koki kotika na poto wanoza basi ndenge na ndenge bazali de la douceur. Tozoka bwana déjà conseil nini yo pesi na bajar ya bande kona biso bazali banda ya mboka façon ya comportement na bango to bango babanga mibali na bango te. Pota mobali na akanyi yo na mbeba yo lukobo ndela me yo zo ebisa ye soko moni moyete bima kende sikelanga ndako peza pona ngana bana nanga. Bon, ça m'étonne parce que nous sommes des Bantous, tous africains. Donc, tout le monde plus de copies à Kabaninga parce que Batouana place plutôt que les bango pe bazan culture na bango. Donc, eza mabe ko continue ko choquer boy ko sala baninga bana mibali boy. Tu vois balo baka ce qui est au lieu les gogo do makonde bimaka le même jour donc bimaka plus tard. Donc c'est que elle a fait na moi na mobile o ya zumbo on ya pas so dia so melanga pa on a Congo awa mais a bengseli makangu na ye po ya il va payer ça un jour. Papa vanda bakati o maboko te ça la chemin donc gagner papa business Gauthier lobby que non continue vie na yo ne t'arrête pas la vie continue. La fille là a continué vie na mobile wana. Donc pour nous conseiller que atala à venir atala mambona no sauter parce que la fille a tika qui cause atana bolingona ta muketi donc azwa qui est jeune azwa qui est balé. Donc papa continue chemin na yo oko trouver moi si ya vie na yo. Merci beaucoup de la douceur bambote na baye yo. Donc na pesi bamot na bayenanga à mon papa Jacques Calvin Kitata Maweshi. Donc il est vraiment la bien un don du ciel pour moi, un papa pas comme tous les papas. Donc na pesi yo ba bisou esiko za na Canada na pesi lisusu mbote à ma maman chérie Merveille Kyoka. Balobi yende moi si à Maëlle la femme sage donc maman azaka tout le temps ya ko pesa biso ba conseil na pesi lisusu mbote na ngai na ma grande Lili Munda Motema ya Doudou Mutombo. Na petit sumbote nanga na ma soeur chérie Evodi Katumanga à toute la famille Katumanga. Na petit mbote nanga na ma copine moi si ya Jika balobi tonton Moussofi na kati ya France. Na petit sumbote na ma copine ngai donc Hélène Moussofi puis na petit mbote na bana nanga nyonso je vois Douliana na moni Braille na moni Prodel na moni Grâce na moni ba Abigail donc je vous salue bisous bisous tata vous love beaucoup bisous. Merci beaucoup de la douceur. J'espère que tu as mis une affaire analyse na biso ya lelo to sala ki sur bisolo o ndeko mobali ya bengaki Darling asali selon ndenge azu information et outil et pas ya papa na biso wana vraiment aboya ki kotanga kombo alobi Darling bol kana bo sala analyse parce que tozo ebati tozo koma wapi tozoko mapi na ba mabala ngo finalement toko bana ko bala ba mama oyo baza mikolo na biso peut-être toko vanda bien que to bala basi ya génération na biso à chaque fois tozo zwaka ba déception na mahambu ya bolingo moi mbala ebisinga bi Darling na komi même na suka na ndimite na vie nanga un jour na ozwaka mbongo nanga na bala mieux na tika lokwa dia na boti bana nga mibale na kotika na teme conseil na kopesa yo courage papa nyonso et arrivera na vie et la volonté ya nzambe to mona ngati libala pe boti ata bana 10 au mona pe bakabwani na bango mama bana 10 ba obala ye mobala ata komi na jinine abala kaka atolo bobala mwana 16 ans lokwa pe l'amour n'a pas d'âge okobala kaka to kolongola kanon espoir te soki eloko mo ekomi msusu eloko na soki e continue ki ndeko mobali a continue ki ko fana ndako peut-être ngombe mona liwa on ne sait jamais lokola kutu nzambe a révélé yango avant yo moko mona miso yo ke pa mutu te omoni na misu ngana lobaka na mama bolingo sala o nyoso motema na ezotinda yo parce que bolingo soka makasi ezaka na conseil te
po mutu musu akopesa conseil kanga motema vanda kaka mais oh mutu azomona yo yebite. Un grand merci encore na le big boss papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Merci papa mbote encore na Georges Djunga mon vieux Georges Djunga tete la Kema Fumbe honorable Papinzi là depuis France na moni wana Christian Okito na moni sous les États-Unis wana na New York Marie Kabala depuis États-Unis Germaine Zara Motema Aristote na France wana Preta Color moi ça mondele ma grande sœur chérie à côté so mindele na famille maman Aniba Peledi Motema ya papa Arcel Makonda Myriam Makonda José Makonda na pesi famille Kamiende nyonso na Londres Doli Kamiende Flore Kamiyende vraiment bosé belé wana vraiment boza ba famille ya Darling Love propre boza ka brancher na chaîne Bino Congo Check Check TV boza la dessus te merci encore na metiti monza na sima caméra notre réalisateur Tomonani Check Congo Check Check TV Yasibo Mutombo